Vous voyez? Ces bateaux-là, on appelle ça PIS. Les premiers monteurs de ces bateaux, Ngai Docteur John Lokadi Mutuna Bombiango, les premiers bateaux qui a navigué sur le fleuve Congo. Pourquoi Nazui ba photo wana pona kolakisa bandeko? Il ne suffit pas de dire que Ngai naza tel, ngam tu évangéliser Congo naza père à réveil. Yo ebi oza réveil na Congo. Yo tika na pesa yo lisusu. Prophétie mususu. Pour mona ke Nzambe pona mboka na biso. Tout était tout sauf que le président Mobutu toko regretta kaye kaka. Pourquoi? Si aujourd'hui les gens doivent injurier Mobutu, ce n'est pas mauvais, il avait débordé. Boketu premier à Yembi. Peut-être à Zoé Mamakambazolo Bate. Je les conseille tika makambako finga batu. Yo za bokulaka na ngai, ngara mukolo na yo. Mais yo kobenga nga bokulaka. Mutetela na mongo baza batu moko. Tika ko finga batu. Soko monike na ndenge yo zo bunda comme combattre zo simbate. Mais sambela nzambe. Alors botika, le Congo a une vision. Président a comprendre que mboka oyo ba découvrir yango na ba pasteur. La nation est une famille d'où personne n'est exclu. Tango boko exclure batu mususu lelo, lobi ba komi ba mécontentement. Allez ba keko banda rébellion na bango na est. Papa. Président à Brazzaville. Ba signon so ya balaka bazaka ba congolaise mwana mama poto ndeko ya papa Mosengo ndeko ya Kabasele Grand Calais komi na Zambie ba congolais bazoteka na marché moko batu bazo aka côté na bango ba Zambie bayoki mabe ba kebisa gouverneur na bango ba kamati ba congolais ba bwaki bango côté mususu Zambie mobimba bazokendeka na marché ba congolais et créer joie. On ne nous aime pas eza lokola Simon Gimbango banda depuis quand balobi bakotongela ye na rond-point yolo médical tokotongela tomona ki vie le haut sommet nakotonga bon eloko na koyebisa président Tshisekedi eke ko dialoguer eza likamba mabete et puis bandeko na biso ya FCC baboya ka dialogue te. Pourquoi? Président Kabila abanaki pe ko sala ba dialogue mais na moni esika ba telemeliete et puis pire encore awa ba mirage ba avion de chasse angolais et awa etamboli. Oh non, pourquoi ya sali anga lobi na parlement te? Mais yo ebi pourquoi Vital Kamerhe longwa ki na parlement? Ponani parce que président Kabila a autorisé armée à Rwanda et kota na territoire congolais pour baya kobundisa banguna na bango bazalaka. Que na 2023 ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président du Sénat, ce n'est pas le président Tshisekedi. Même si je ne suis pas d'accord avec le président Tshisekedi dans tout ce qu'il fait, et à tenir compte na baninga na ye, na moninga na ye Kabila, o yandimaki basala passation à pouvoir pacifiquement, mais à sala discours na ye, même date, le 16 janvier, babomi président Kabila. Ti lelo makila ya président Kabila ezana nuna kiti. Na loba ki na komeli président Joseph Kabila. Loba na basali na Nzambe na ba chef coutumier ba Congo mobimba ba réunir batu ya ba province nyoso ba longola makila na parce que na mboko batikala na nukoboma chef d'état ten exercice à ba fonction na. Notre pays a connu 5 présidents, yoza 5e. Premier, comme on est Joseph Kasavubu. Deuxième, Joseph Désiré Mobutu. Troisième, Laurent Désiré. Donc, Laurent Désiré na Mobutu bazana kombo moko ya Désiré. Quatrième, Joseph Kabila. Yo ye kaka yo mutoza na ba kombo ya mine yiwana te. Yo ye na ba Félix Antoine na yo. Azamwana motote boa kosangai. Abongwa ni pete boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukundima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolabye mapapu, masope mafuta. Toko kesika na longo na nzambe oyo mabenga na
La Bible me dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur, très cher internaute, nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Toujours la princesse de l'Éternel, humble servant de Dieu. À mon poste pour servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. La humble servant de l'Éternel, dans cette émission, Table Sainte, une émission, nous recevons les hommes de Dieu autour des sujets importants, aussi très capitaux. Notre sujet du jour, c'est le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Après la consultation que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pu faire avec les hommes de Dieu, les hommes en caractère politique, eh ben, nous voulons donner aux enfants de Dieu le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo. Est-ce que ce peuple de la RDC connaissent l'importance de ce pays? Est-ce que le peuple de la RDC connaissent les prophéties données pour ce pays? Alors, c'est ainsi que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons connaître pour mieux prier, pour bien voir la destinée de la République démocratique du Congo. Et pour l'édification des enfants de Dieu aussi, de tous ceux-là qui aiment ces pays, ces beaux pays, nous avons voulu recevoir l'homme de Dieu, le docteur Lokadi, qui est mieux placé pour nous expliquer. Hein, l'autre fois, vous étiez richement bénis. Aujourd'hui, nous l'avions invité pour nous bénir encore davantage parce que il est les bibliothèques de la République, de la connaissance de l'histoire. Pourquoi pas, dois-je le dire ainsi. Mais avant de lui dire un bonjour, un shalom, je demande à la régie de nous balancer un élément. Derrière la caméra, je signale que c'est Yves Bolofa, M. Fayoulou, Alain Kiakala, mignon bébé. J'ai dédié ces cantiques à maman, Lokadi, Julie Lokadi, qui est avec nous d'ailleurs, en train de regarder son homme. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, elle s'appelle Julie Lokadi. Donnez-nous ces cantiques et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. De la noble tribu de Banyamwezi. Donc même lui Montiri, il n'est pas congolais d'origine. Il est venu de Tanzanie. Okay. Il est venu habiter dans les Katanga. Il dit ceci, oui, blancs et noirs sont tous de la race des hommes. Mais ils sont pourtant différents. Les crocodiles qui rampent ne sortent-ils pas d'un œuf? Tout comme l'oiseau qui vole. J'ai reçu les blancs avec amitié, mais aujourd'hui ils me traitent comme un esclave. Les centres de commandement que m'arrachent aujourd'hui les blancs reviendront à mes descendants. Et les blancs retourneront un jour chez eux. Et la lumière va s'élever de nos terres. Et les rayons de cette lumière vont éclairer tous les continents obscurs. Tout le monde parle. John Maranga, c'est le fondateur du mouvement des Bapostoles. Quand vous voyez les Bapostoles avec beaucoup de barbe et tout ça, lui, il a eu le message sur notre pays en 1870. John Maranga, prophète zimbabwéen et fondateur de l'église apostolique africaine vers les années 1870, pendant qu'il priait sur l'île de montagne à Bulawayo, ces paroles divines lui furent adressées. Ton voyage apostolique sur terre touche à sa fin. Mais il ne fait en réalité que commencer. Va au Congo belge et laisse ce travail aux Congolais. Ce peuple que j'ai choisi, ce peuple sur qui j'ai porté mon choix, afin que ce peuple congolais apporte la lumière de ma parole et d'espoir aux autres nations du monde. À ton retour, tu seras recueilli. Mais John Maranga est arrivé ici, il a entrepris des démarches en 1918, ça n'a pas marché. C'est en 1934 qu'il arrive à Lubumbashi. Lubumbashi, il est arrivé jusqu'à Mweneditu jusqu'à Kananga. Et il a dit le travail que j'ai fait. Ce n'est pas mon travail. Dieu a désigné le peuple congolais pour apporter ça. Mais nous avons, mais écoutez maman, le premier bateau qui a navigué sur le fleuve Congo, c'est ce bateau-là.
Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Je vais vous dire, peut-être les gens vont dire non, mais un pasteur, un serviteur ne peut pas dire ça. Je vais vous dire, la ville de Kinshasa, nous sommes déjà à 14 millions d'habitants. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays qui a au moins 11 millions à 12 millions d'habitants. L'Angola, c'est un pays qui a au moins 12 à 13 millions d'habitants. Si nous ramassons seulement tous nos jeunes frères, les voyous qui prennent du chanvre ici, Matete, Massina, Ngaba, Lemba, Makala, Kaluka, Etan, ou Matete, Oni britannique, chez mon frère Karmapa, Jean-Jacques Kibinda, avec mon frère Félix Oazekwa. Parce qu'il y a eu beaucoup de missionnaires. Chez les vieux Edingwe. Nous prenons les gens de Kimbanseke, de Maluku. Si nous les formons même 3 mois et nous les mettons à Bukavu, à Beni, à Butembo, à Goma, ça va leur pour dire que nous faisons la guerre avec le Rwanda, Madame Tiffany, soyez assurés qu'en moins de 72 heures, nous pouvons régler les problèmes avec le Rwanda. Vous voyez? Ces bateaux-là, on appelle ça PIS. Ces bateaux-là, les premiers monteurs de ces bateaux, le premier bateau qui a navigué sur le fleuve Congo. Oui, nazali na moteur na épave ya moteur. Oui. Le premier bateau qui a navigué sur le fleuve. Et puis, même pour notre pays ici, le fleuve Congo était difficile à naviguer. L'homme qui a établi les cartes de navigation sur le fleuve Congo, c'est un pasteur. Mais pasteur, parle un peu du monteur. Aux Uango, au Wapi. Mais Ezali Awa, je n'ai pas à dire. Le premier chrétien congolais, comme on a l'Invo, ba missionnaire, Nangola, ba missionnaire catholique, ne ba koma ki avant. Mais Nambo Kanabiso, ba missionnaire protestant, ne ba koma ki avant. Le premier Mundimi, premier bateau et navigué sur le fleuve Congo, on appelle ça PIS. Pourquoi? Pour Bangombe bazalaki kolia bamindele ba missionnaire soki bakangi ale batumbi balobino nyama kitoko. Alors rapport eken à Londres, mutu oyo amemi sango malamu na mboka na biso yeyo Dr David Livingstone, pasteur David Livingstone, tango ye akufi na este ya mboka na biso,
Papa oyo yo moni awa. Papa oyo yo moni awa. Kombo na ye Révérend Henri Grattan Guinness. Alobi na mwasi na ye ba fondé société oyo bakotinda ba pasteur en Afrique. Ba bengi société na Livingstone Inland Mission. Yeyo Henri Grattan Guinness na mwasi na ye Fanny. Nde basali société. Alors ba bengi la compagnie de Livingstone ba bengi siko ba pasteur nani bako kende pour que bakende ko secourir bande ko na biso ya Congo pour que Congo ekweya na maboko ya ba musulmate. Alors pasteur ya liboso oya ndimaki koya kosala musala na Congo yeyo Henri Creven na pesio numéro na ye tala photo na ye yango wana. Henri Creven, pasteur ya liboso oya ye na Congo, atongi église na mboka na biso ezali à 2-3 km na Matadi. Soko telemi na Belvedere okomona église ya liboso yango wana. Alors, pourquoi nazui ba photo wana pona kolakisa bandeko? Il ne suffit pas de dire que ngai naza tel, ngam tu évangéliser Congo naza père à réveil. Yo ebioza réveil na Congo. Yo pourquoi? Parce que les gens ont effacé l'histoire. Bazui kombo, baye bateke bateya kinga na tel, baye bateke na uti na nzambe malamu, baye bateke na uti na KDC, baye bateke na uti na Ligue pour la lecture de la Bible, baye bateke na uti na full gospel, baye bateke na uti na renouveau charismatique, baye bateke na uti na place tel. C'est ça, c'est la carence d'histoire, c'est l'inanition spirituelle qui est en train de tuer les gens dans ce pays. Tika pe sayo lisusu prophétie mususu pomo na ke nzambe pona mboka na biso. Pourquoi batu bayinaki ba catholique poto longwa? Parce que nazolo banayo boye mbota ezate, mais j'aurais voulu que prochainement nazo brosser yango. Oyo discours ya Léopold II na ba premier missionnaire catholique bayaki na Congo après ba protestant. Awa ba protestant de ba komi liboso. Alors biboye, révérend père et chers compatriotes, la tâche qui nous est confiée, qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Vous allez certes pour évangéliser, mais votre évangélisation doit s'inspirer avant tout des intérêts de la Belgique. Le but principal de notre mission au Congo n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils le connaissent déjà. Ils parlent de se soumettre à Mungu, Nzambi, Nzakomba, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, coucher avec les femmes d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ayons le courage de l'avouer. Vous n'irez donc pas leur apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est donc dire que vous interpréterez l'évangile de façon qu'il sera à mieux protéger vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres, à désintéresser nos sauvages de leurs richesses, les richesses qui regorgent leur terre. Votre connaissance de l'évangile vous permettra facilement de trouver des textes recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté, tels par exemple aimer les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, et c'est difficile aux riches d'entrer au royaume des cieux. Tout ça, mais ce sont des textes. Il faut bongisaka be mission ya malamu ope satan. Okoko sala be mission na bato belé eza be mission ekopumwa nango na mupepe. Mais et la diaspora congolaise, et les autorités congolaises, et les historiens comme mon papa Isidore Ndayuel, il sera content à Kolanda. Quand sala ka be mission pour nelengia ko sala te, sala be mission. Bato lokola ndeko nangai kulutu nangai nani Eli Kambokolo bako sepela koyoka makambu oyo parce que c'est l'âme d'une nation. C'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'histoire.
bato bazozwela ba exemple oh non parce que ndeko wana asalaki croisade na stade de martyr alors akomi père à réveil. Père à réveil. Ok bako foko yoka la soni. Ba Osborne bateya, ba Manuel Ferreira baya, ba Foreman Totei na bango, ba docteur Philippot, ba Roger Ochman, ba Maurice Serilo. Yo za père à réveil à quoi? Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Zelana l'axuel komoko. Lors de la cérémonie commémorative de 100 ans d'évangélisation par les protestants au Congo, le vice-président de Libéria, qui fut l'orateur du jour, déclaré: l'église de Jésus-Christ peut tomber en Asie, en Europe ou en Amérique, mais jamais au Zaïre. Le Zaïre, pays élu, terre de prophéties et de grandes promesses, a reçu des missionnaires la lumière de la foi chrétienne. Il est devenu un grand arbre plein de fruits qui étend ses branches à toutes les contrées pour nourrir les habitants de la terre d'un message de vie, de donner ombrage et dynamisme, enthousiasme. Il tient le sceptre d'une grande nation chrétienne au cœur de l'Afrique pour guider les peuples. Mais maman, quel est ce pays d'Afrique qui bénéficie de telles prophéties et d'une vision claire? Zéla. En 1980, le 1er mai, le pape Jean-Paul II est arrivé à Kinshasa. Dans son premier sermon, il dit: et maintenant je me tourne spécialement vers ce pays du Zaïre, qui est au cœur de l'Afrique et qui est le premier à m'accueillir. Ce grand pays plein de promesses que je suis si heureux de visiter. Ce pays appelé par Dieu a de grandes tâches parmi les nations, des tâches qui restent encore difficiles. Pourquoi? Le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, autrement dit, a besoin d'un président de la République selon le cœur de Dieu. Mais Tozué déjà. Non, écoutez, ne m'amenez pas dans des strips à trappe ou dans des guet-apens, non. Je vous dis, notre pays a besoin d'un président comme David. Quand Dieu a trouvé David, il dit: j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur, pas celui, le Congo, allez, Congo donc, Bandibu, Bantandu, Bambata, Bamanyanga, le Rolangana Kole pas Bamanyanga, Solongo, Basalagana Biro non. Mobutu était tout, sauf que le président Mobutu, toko regretta kaye kaka. Pourquoi? Kamanda wa kamanda, mutabandu. Mafe mangaze, mutabandu. Boboliko, lokonga mosemio mutabandu. Aucun Équateur kuna, ba général Bumba, banani, batu Équateur. Ok, na côté Kiti Mabini Ramazan, Kiti Totumas, batu ya nini. Omari, Sicilia. Il a réuni tout le monde. Si aujourd'hui les gens doivent injurier Mobutu, ce n'est pas mauvais, il avait débordé. Atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata bena katikata saga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc dès que ça on a eu galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Tuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo
même oyo baza na peu de ressources comme on a été bandé baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareth, on a un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. C'est du sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chanteur de l'éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel étant fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson de chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Mais l'unité nationale, Mukongo ko se sentir bien à Bukavu, lelo wapi mutaza ko se sentir mutaba Congo, to mutao Congo, akende ko se sentir parce que lelo est commis est ouest. Mais nous on n'a pas connu ça. Hein? Lelo est commis poison. Oli biso tuzaki na Kisasa mama. Ngana tangi na les petits anges na rigini. Na kei na marqueur na yolo. Na kei na ezalaki mama na bino akende koteka. Mama ya bakamara na bino ba voisin balambi boke kolia. Mama na bino tanga wa lamba boke. Mais lelo oyo na moni papa moko na taxi. Moi na zolela papa na zolia bisko abi mwana soki na peso ekokoma o ndoki. Ba poison. Mais parce que le pays est foutu. Nous n'avons pas encore trouvé un chef d'État qui a le cœur de David pour dire David a tindi batouba ndozuele mai azana maki azana lokote batouana bakei au péril de leur vie tango bayina malo bina komela mote na pesi yango nzambe. Mais maman, le Congo a besoin de sang. Même batouba diaspora, même bandeko na biso ba combattant na poto. Batika ba makambo ya kobeta kabeta ka batu. Mboka na biso eza na programme nzambe apesaki. Boke tu premier ayembi. Peut-être azo ba makambo zolo bate. Je les conseille tika makamba ko finga batu. Yo za bokulaka na ngai, ngara mukolo na yo. Me yo kobenga nga bokulaka. Mutetela na mongo baza batu moko. Tika ko finga batu. Soko monike na ndenge yo zo bunda comme combattre zo simbate. Mais Sambela Nzambe, vous connaissez Nzakomba. Alors, le problème c'est quoi, maman? Aujourd'hui, kobeta ba musicien na poto. Ba beta musique te, kobeta bango. Ah, si ko coronavirus paye, et comme il n'a pas de problème. Alors, Botika, le Congo a une vision. Président a pour comprendre que Mboka Oyo,
ba découvrir yango na ba pasteur zana la kiselo komoko tango basali conférence nationale nana dirija ki ba travaux peut-être ozaki mwana muke nana dirija ki ba travaux ba bengi nganga nzambe cardinal Mosengo Pasinya muta dirija ki les travaux de la conférence nationale souveraine tango ba poni mutu ya mibale a diriger ba élection ba dirijaki nana dirijaki c'était Malumalu azalaki nani nganga nzambe côté ba catholique mais ba grand politicien bazalaki pourquoi ba ponaki bangote parce que l'église doit être réellement au milieu du village kopesa ni Kabila raison kopesa ni Tshisekedi raison restez au milieu mais tango église babandi kokotela mutu moko bazokotela mususu te non Kabila ngata bazolo banayi ba makamba mabe qui pouvait accepter de partager son pouvoir à 4 personnes 1 plus 4 ça n'a eu lieu que dans ce pays et ce pays était divisé mais Tolanda nous avons besoin de la paix condamné pape Jean-Paul de Tangaya Lobi la nation est une famille d'où personne n'est exclu tango boko exclure batu mususu lelo lobi bakomi ba mécontentement allez bakeko banda rébellion na bango na est parce que ba moneli batu kuna il faut et puis batu lokola ba congolais à Brazzaville ba boma congolais à RDC mais ça ne va pas président à Brazzaville ba signon so ya balaka bazaka ba congolaise mwana mama poto ndeko ya papa Mosengo ndeko ya Kabasele Grand Calais bino bokombo mabatu wana mama il y a eu un temps nyoso pona kolia na Brazzaville banako uta awa mais bon mabatu wana batu ya Angola batu lokola ba Samangwana soki na banzi Maria Kebola bakoli wapi combien d'Angolais bazo vivre awa mais ba créer ba biso bitumba te mais na kamwe babandi ko boma ba Congolais Eduardo Akolia Savimbi aye kokola awa Marthe Savimbi moi c'est pasteur Mambweni na avenue Kitega na Lingwala mwana Savimbi ya liboso mais bino bokombo batu wana Orden Roberto bana ne bazalia ba pasteur bazalia wa oh baza bana Robert mais bazoboma ba Congolais même na Zambie na komi na Zambie ba Congolais bazoteka na marché moko batu bazo aka côté na bango ba Zambie bayoki mabe bakebisa gouverneur na bango ba kamati ba Congolais ba bwaki bango côté mususu Zambie mobimba bazokendeka na marché ba Congolais et créer joie on ne nous aime pas est-ce que Congolais peut comprendre que balingi biso ni na Centrafrique ni na Soudan ni na Uganda ni na Rwanda ni na Burundi ni na Tanzanie ni na Zambie ni na Angola ni na Centrafrique ni na Congo Brazzaville. Pourquoi? Parce que nous avons une destinée. 450 ethnies. C'est tour de Babel linguistique du monde. Donc Zambé a côté ça qui sango malamu parce que biso toko koloba makambu ya malamu. Kopesa ba pays voisins wana tous les 9 sango malamu. Donc voilà des choses qui me dérangent. Yoka. Lors de son passage à Kinshasa, le président d'Israël, après avoir remis la Bible au président Mobutu, Tozala Kiawa, en 1984, ça c'était ma première année na université na Poto, na Zonga Kiawa, Mukolo yango bauti ko baptisé à ce gouverneur à Ville Kinshasa. Yoka président d'Israël, président Mobutu, comme il était le champion de beaux discours, a prononcé un très beau discours. Mais le président d'Israël, avant de parler, il a pris la Bible, il l'a remis au président Mobutu. Et il lui dit, Monsieur le Président, toute l'histoire de mon peuple se trouve dans ce livre. Mais il y a des passages précis qui concernent votre pays et votre peuple. Lisez ce livre attentivement, Monsieur le Président. Les Zaïre et les cœurs de l'Afrique par où la lumière d'espoir partira vers d'autres nations. Et la lecture que l'on fera d'Israël dans un avenir proche se fera à partir du Zaïre. Oyambaka batuna bémission. Makambo ngana zolo bana. Ça sort de l'ordinaire. Mais bandeko bako yamba biso bako yebiso balobi mama. Salaka bémission na mutwana parce que ko yana bémission te ngana lati ba bijou, ngana za archibishop, ngana zali soki nani. Non, le peuple congolais a besoin de la matière.
de la matière et puis de retourner aux sources. Balobi, quand les fondements sont ébranlés, les justes, Mouyenge Bene doit faire quoi? Mais rentrer chez Dieu. Maman, na tia peu d'interrogation kuna. Nazo tunayo. Maluma la diriger Seni. Baye ko lukanisusu mutami bale pour diriger Seni. Nani? Maluma c'était CI. Baye ko luka pasteur l'église méthodiste unie Ngoimulunda. Que je connais, que je salue. Il est dans son temple John Wesley à Lubumbashi, en allant vers Kasapa gauche. Pourquoi bazo luka kaka basali na Nzambe? Zelana ediso. Nani a composé qui debout congolais? C'est pas un politicien. Ah bon? Oui. Ndanga ya Nzambe, Père Boka di Pasilondi ya Kimwenza. Ye mutakomi debout congolais. Ye. Maloba nyosha kitoko na c'est un homme de Dieu. Mais aux hommes t'as besoin de que malvaise kitoko na debout congolais. Ma kitoko a debout congolais. Na yoki onka yondo le visa kitoko. Makambeza kitoko. Nyosuka pusaka nous bâtirons. Oui, mais nous pouvons prendre notre destinée à main et concrétiser ma cambouana. Et puis, nani a composé qui la Zaïroise? Kaka père wana. Zaïrois dans la paix retrouvée. Kaka ye. Mais à koufi na ba condition nini? Qui s'est occupé de lui? Est-ce que yo yebi zana l'axel romoko? Peut-être ndenge na zolo bozo comprendre ngate. Pour ba professeur leki belé na lingi obongisa vraiment émission moko ya kitoko. Zela na lakisayo. Congo démocratique, pays chrétien depuis 5 siècles. Pays prophétique. Cœur de l'Afrique avec une superficie de 2 345 410 km². Scandale géologique. Pays sillonné par des fleuves, Ésaïe 18. Nation puissante et redoutable avec la première bombe atomique. Paradis terrestre où il faut beau vivre. Situé au milieu de 9 pays voisins. Pays qui a coûté la vie au secrétaire général des Nations Unies, Daga Marjol. Et a failli être l'enjeu de la 3e guerre mondiale. Le plus grand pays chrétien d'Afrique avec 47 diocèses du côté catholique et 253 églises côté protestant et 14 228 églises du côté des églises de réveil, rien que pour la ville de Kinshasa. 450 ethnies, tour de Babel linguistique du monde et d'Afrique. Premier producteur du diamant industriel. A accueilli le combat du siècle, Mohamed Ali na Foreman Bako Bunda, Bamboke Bele, Bako no Bunda, mais awa. Terre de la musique africaine. Le soko bini musique wuti na RDCT. Oza africaine, oza européenne, ndombolo et binama. La rumba, c'est connu que c'est la musique africaine. Moutako tchetembe nangote. Avec un champion du monde, est-ce que vous dit que champion du monde, il y a catch, aza congolais? Edingwe. Non. Edingwe papa leki ya mama Jili. Bon. Vieux dit, naza contre yote. Ngana musala nzambe. Ata oza bokilo nanga. Alors, champion du monde babotola ceinture na yete na catch. C'est kele likuta. Azalaka na professeur yata na Kisangani. Na komi na Kisangani na moni vie kele na bino mboko ezama be na leki na télévision. Na lobi na gouverneur. Bo pesa kayata moi quelque chose gouverneur ayoki ndenge na piolola ki na télévision abandi ko pesa ye 100 000 francs congolais après comme 250. Mais mutu wana mutu lokola kele likuta. Bakoko benga ye awa. Aza vivant. Mais ba papa edimwe bakoko sala yango ba benga ye. Basala combat même na salle de martyr, basala jubilé na ye, ba honorer mbongo nyose kokota gouvernement président Tshisekedi, bo honorer kelekele likuta, bo ya ko honorer batu kaka tango bakufi. Mais nous avons une histoire. Et ça lokola Simon Kimbangu. Banda depuis quand balobi bakotongela ye na rond-point yolo médical. Tokotongela. Tomona ki vieux le haut sommet. Ah nakotonga. Akei sans tambour ni trompette. Ngobila ye, oh nakotonga. Mais batongele parce que c'est un héros. Biso tozo réclamé. Vieux Simon Kimbangu va reconnaître kaka lokola pionnier à ninité, mais il est un héros, c'est un héros. Mais Kimbangu, il a dit des choses. Hein? C'est Kamba déjà, ça s'est fait. Non, batongela ba élevé ye.
priez. N'induisez pas le président Tshisekedi en erreur comme on avait induit le président Kabila en erreur. Au moins, le président Kabila allait souvent à Kamba. Là, au moins, je le félicite. Mais honorer cet homme-là. Batologola Belengesa, les lots n'a commis comme on a. Elengesa Zraginani. Pierre. Mais honorer ces gens. Okito, Nampolo. Oh, Bakufagi na Lumumba. Kaka Lumumba, de vous honorer. Mais wapier. Et puis, Mouto Bachina, li mette wana. La tête, là, c'est pas la tête de Lumumba. Avant Maître Liolo à Koufa Lobi, ce n'est pas sa tête. Pourquoi dans notre pays, il n'y a que des commissionnaires? Moutakoya Lobi, Bayana pareil, c'est tel, ceux qui télécellent. Non, bateau Bayaki va vite te comme na 30 gouvernement. Parce que c'est l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Maman, Yoka, c'est la terre de délivrance. Je vous ai cité Joby Valente avec Myriam Makeba. 2 interventions, nous sommes les seuls pays. Nous avons connu 2 interventions de forces onusiennes. 2e poumon forestier du monde. À part forêt au Ezali, na Brésil, na ba pays environnant. 2e forêt à monde, c'est la forêt équatoriale. Mais talandenge biso tozali maman. Les Cubains ne vivent qu'avec canne à sucre, mais biso awa. C'est que Nzambe apesa nyonso na mboka oyo biso nde tozana ba problème. Première réserve d'eau douce en Afrique et l'un des plus grands au monde Yoka. Mama, bamboka lokola ba Tchad, ba pays mususu, ba Arabie wana maezate. Lelo zoka ba dévier fleuve et kende vers Tchad. Mais tokoki kaka na mai na biso avec toutes les rivières et les grands fleuves que je viens de vous lire ici. Tokoki kote kaka mai tolobi diamante. Cuivre te, cobalt te, kaka maya pamba, tozui mbongo. Mais voilà, parce que les chefs, les autorités congolaises, balingi koyoka makambu ya nzambe te, bakanisi ke bangone bakosha. Mais 60 ans d'indépendance, rien ne marche. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans la vision de Dieu. On n'est pas dans la vision de Dieu. Tala makamnyo c'est ça la makayamine na kaka basali na nzambe. Basali na nzambe baya. Nani atongaki mokonzi ya sport congolais nani? Football ya Congo. Nana bandaki yango. Ce n'est pas un politicien, ce n'est pas Papa Kasavubu, ce n'est pas Papa Panda Farnan. Non, parce que Panda Farnan n'est mokonzi. Premier politicien mboko. Il était mais ndamba nzambe musali ya nzambe papa Raphaël de la Kitile de Riov. Yenda lobino bano batambola na moma ba vacances te nda tongeli biso stade du 20 mai. Stade de Tata Raphaël. Bakundi epe pembeni wana. Iye mutatongi stade. Oto banako benga stade du 24. Nde sport ya Congo, football ya Congo e bandi wana. Mais pourquoi kana mboko kaka banganga nzambe poto senga indépendance. Muta jouer rôle kuna bayeko koma moi livre moko bazobenga manifeste ya conscience africaine. Ezali Joseph Albert Malula nde tango bamindele batangi manifeste wana nono et remuaki ba esprit. Donc domaine nyonso ko sala na mboka oyo soki ba tenir compte na basango te, ba tenir compte na ba pasteur te. Et là comment que otambola te qui veut dire pas seulement des pasteurs et des prêtres, mais bazonga et pas nzambe. Voilà. Donc, makambeze beleawa, la ligne équatoriale passe par la RDC, la carte géographique, tala likambo ya kokamwa, carte géographique ya RDC. Et bimi na synagogue moko na Israël, na Capernaum. Comme, ba paye zebele, États-Unis bazo sunga ba juif ebele, mais carte ya RDC bimi na pavement boye bato nyonso bauti na monde te mais c'est la carte géographique de la RDC ngamo ko na ke na kamba na ke ko na carte mena ya Israël et bimi na kamba entre bureau oyo papa Simon Kimbangu kyanga na yambaka na esika molimo na nzambe kitela ki Simon Kimbangu carte d'Israël. Mais pourquoi kaka RDC alors soki bakonzo bazolanda biso parce que basali tout ba dialogue intercongolais inclusif et tout ça rien ba papa zaidi ngoma bangwana bakei personne bazonga na vision nzambe. Dieu a une vision pour ce pays
professeur ça ne bela maman. Oui, tu continues en haut papa. Tu continues. Il n'y a pas de problème. Donc la présidence doit s'adresser à la nation. Oui. C'est quand tu m'as bouclé avec la consultation que le président. Il n'y a pas de problème. De faire. Comment avez-vous trouvé la consultation au président Sali? Au trouvant digne, pour trouver on retourner en. Bon, et là on a voyé le président Tshisekedi est que dialoguer ezali kamba mabete. Et puis bande konabiso ya FCC baboya ka dialogue te. Pourquoi? Président Kabila abanaki pe ko sala ba dialogue. Mais na moni esika ba telemeli te. Et puis pire encore, awa ba mirage, ba avion de chasse angolais et awa etamboli. Oh non, pourquoi y a sali angwa lobi na parlement te? Mais yo ebi pourquoi Vital Kamerhe longwa ki na parlement? Ponani parce que président Kabila a autorisé armée à Rwanda et kota na territoire congolais pour baya ko bundisa banguna na bango bazalaka. Mais soki mutu moko lobaki te. Lokola Kamerhe lobaki ke non na boyi yango e bendaki mindondo mame bendaki mindondo osakana te. Mindondo ya ko sakana te. Kamerhe balongoli en Assemblée nationale. Mais lelo ya ken Angola alobi nazana ba problème. Ba avion wana e ya ko sunga force aérienne na biso. Mais lelo comme problème alobi na Assemblée nationale te. Non, mais makambe belo président Kabila sala. Tu sais que da sali yango te. Bon pesa yepe possibilité à sala musala ne parce que na 2023 ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le président du Sénat, ce n'est pas tous ces gens-là qui vont répondre devant le peuple, c'est lui qui va répondre devant le peuple. Les mêmes prérogatives qui étaient reconnues au président Kabila, va reconnaître Rango et pas au président Tshisekedi. Même si je ne suis pas d'accord avec le président Tshisekedi dans tout ce qu'il fait, parce qu'il fallait tenir compte na baninga na ye, na moninga na ye Kabila, oyo andimaki basala passation à pouvoir pacifiquement, mais asala discours na ye aye bake naloba na président Tshisekedi. Peuple congolais bamoni pasi mingi, batu bakufi kuna 12 millions de morts. Na Angola balingi biso te babomi biso. Na Brazzaville babomi biso. Na Zambie babomi biso. Partout on nous tue. Lelo aujourd'hui dans les jours qui viennent soki yo koloba, soki discours na yo peuple congolais va se retrouver te. Alors, ça sera encore plus grave. Yo yé na idée, batunyoso ba prisonnier d'opinion. Ba prisonnier d'opinion nyoso, obimisi bango na ba prison. Toza reconnaissant pour na Jean-Claude Mouyambo. Toza reconnaissant pour na Diomi Ndongala. Toza reconnaissant ndenge yo obimisi ndeko na biso Frank Diongo, mutu ya Diallo. Toza reconnaissant ndenge yo obimisi ozongisi ndeko Moïse Katumbi. Toza reconnaissant na makambwana nyoso. Mais peuple bazozela yo, le peuple congolais souffre. Scandale minier, scandale géographique, diamant, industrie, poumon. Tant que tozaki bana mike bazolo balaje Camille de Lubumbashi, c'est le poumon de l'économie zaïroise. Lelo peuple congolais bazo souffrir. Na makambo yo koloba. Tenir compte na kolia ya peuple congolais. Na étude ya bana ya peuple congolais. Na kotambo la peuple congolais. Congolais ya kisasa zana besoin kaka du 1er au 30 ali ya bien. Azwa transport na kende na musala azonga. Bana ne batanga na ba condition ya malamu. Soki okoloba le contraire de ça. Wana nzambe mo ba juger. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, merci pour aujourd'hui. On peut s'arrêter ici. En guise de conclusion, papa. Conclusion yango wana nzambe azana programme pona mboka oyo. Na landeli yo ndenge nini ba découvrir mboka oyo kaka basana nzambe. Ba masua kaka basana nzambe. Même train Kisasa Matadi kaka basana nzambe. Makambo nyonso eleki na mboka oyo kaka basali na nzambe. Alors ba tenir compte que mboka oyo ezali mboka ya kimbangu na lingi na yebisa yo en guise de conclusion. Dans le fleuve Congo, source nango ezali na Katanga. Okay. Eleki ba mboka nyonso eke komibwaka na ba Congo. Na ba Congo mboka ya nani ya kimbangu. Kimbangu bakangie kuna bamemie wapi? Bamemie na Katanga esika source ya fleuve Congo ebandi. Kuna nde ake kokufela. Lumumba mutu ya Sankuru ya Kasai Oriental. Bakangie
olie bameme na Lubumbashi mbala moko na Katanga bamemie nanu na Tisville na Mbanza-Ngungu kaka na kasho moko oyo Kimbangu azalaki bamemie na Kitona bamemie ti na Lubumbashi ake kokufa kuna tango babomi Lumumba Musée Laurent Désiré Kabila eko tala mama na banga lobi babomi Lumumba mama mengana kozala Lumumba mususu 40 ans après même date le 16 juillet babomi président Kabila ti lelo makila ya président Kabila ezana nuna kiti na lobaki na komeli président Joseph Kabila loba na basali na nzambe na ba chef coutumier ba Congo mobimba ba réunir batu ya ba province nyoso ba longola makila na parce que na mboko batikala na nukoboma chef d'état ten exercice ba fonction na ye nous avons tout dit makambo tozo connaître lelo ezali non ba longola ngote makambo tozo connaître lelo parce que le président Kabila était mal entouré par des yes men par des flatteurs yemo ka reconnaître à lobby si j'avais 15 personnes comme Moïse Katumbi le pays serait très loin. Et la même, ba yes men wana, ba flatter wana, ba ngwana ba encercler lisusu président Tshisekedi. Il ne veut rien entendre. Ba bengi batu na moni batu nyoso baleki kuna. Mais ba papa kela ni bazalia. Batu nzambe malamu bazalia. Bisoyo ba pionnier tozalia. On nous a pas appelé. Donc il risque de connaître les mêmes problèmes que le président Joseph Kabila. Batu ya Kabila lelo oyo balia kina yelo bakomi ko kima kimaye bakomi ko ya bako flatter yendenge ba flatter ki Kabila. Alors je vous dis excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tabule ya lobaki boye tango musée aye alobi na ye soko moni moninga lekaki liboso na aglisa kwe ya mibala ya kwe ya misato ya kwe yo mutamine yokoya to yo mutami tano okoya tuna yo avant chama kolofomi tuna bakwei pona nini baglisse pona nini ta mususu na poso etabe ta mususu na mafuta ya mbila basopaki. Alors je vous dis au nom de Jésus-Christ pona yebi ke yo yebi nzambe moi si na wa yebi nzambe bo sambelaka bo bana ko sambela na Philadelphie keba o ekomela ki baninga na yo ekomela yote na kisasa balobaka mutu ya soso bakati libata seki nzoka nzongu ya lobi ezali ya ye et sika baninga bakoyaki. Notre pays a connu 5 présidents. Yoza 5e. Premier, comme on est Joseph Kasavubu. Deuxième, Joseph Désiré Mobutu. Troisième, Laurent Désiré. Donc, Laurent Désiré na Mobutu, bazana kombo moko ya Désiré. Quatrième, Joseph Kabila. Yo ye, kaka yo mutoza na ba kombo ya mine yuana te. Yo ye na ba Félix Antoine na yo. Alors, que bata mususu soki nzamba changer mboko na nzela na yote alors mboko eko changer te keba tia conscience no liboso ya nzambe liboso ya histoire liboso ya nation pour commettre les mêmes erreurs te nzambe apambola yo apambola peuple congolais apambola mama Tiffany apambola les nazaréens apambola mwasi na ngai Jili Lokadi. Numéro papa numéro na ngai 00243 9 98 97 85 03 9 98 97 85 03. Merci docteur Lokadi. En tout cas, Banana Zamba Pambolami, je le crois de tout cœur parce que c'était du waouh. Donc bibliothèque, il y a histoire Nambokao. Donc ce sont les hommes à mettre dans le place qu'il faut. Donc Azoko, Azama Bombami Belé vraiment. Je pense même lorsque le président... Même le ministère de la Justice, les bazoko gérer l'église. Mais le ministre doit avoir un conseiller en matière de religion. Même le président de la République. Il doit avoir un conseiller. Osana conseiller. Mais c'est un conseiller en matière de religion. Il y a un qui éviter ba problème lelo tala ba problème na l'église à réveil ba problème na l'église qui mangiste ba kabwani bazami bale ba to mokoto na ba to sayo ba to kamba banini tout ça. Mais il faut zala na conseil en matière ya religion pour basunga yo parce que oyebi ba domaine wana te. Alors voilà ce que je peux. C'est ba bengue docteur Okende. Ah babenga te mais batu mususu bazali il y a déjà au bazali bakoko sungaye mais azala na conseiller en matière de religion. Merci beaucoup vraiment bakto bakoko mbila na biso bakoko zo papa docteur Lokadi parce que
matière où ils non. Même en coulisses, lorsque nous discutons, tu sens vraiment, tu as toujours besoin de l'écouter. Toujours, on a posé donc, par cœur, on est balobaka. Ça sera vraiment quelque chose de bien. Même les gens ont commenté, vraiment, non, on n'a jamais vu un homme de Dieu qui parle comme ça. Ou une intelligence, c'est un modèle à boyer. Merci à l'équipe technique de Le Nazaréen. Je vois là Yves Bolova qui a souffert derrière la caméra et Alain Kiakala. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi pas Babagui, Labala, Maman Lauriane, je vous aime tant, vous le savez. Marlène Bouya, thème, Anne Tourate, Manéwane, Ratete, Nzambasunga. Voilà, ninte bande konyo surtout ba hôtel absolu banda ya mboka au balingale Nazaré ba papa pe ba maman ya la princesse de l'Éternel na pesibino vraiment ba mbote belé na lingi bino makasi lo sako mokonzi anekabe lo sako mokonzi maman Betty Kokelaire maman Fura lo sako na yo Nathalie Musibu maman Marie-Claire Karawa Nzambe apambola bino ba numéro na biso yango wana Nzambe apambola bino ciao na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère na niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi, je suis un agence Moroboé Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko oli awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo, a ozuka biloko olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chantre de l'Éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre consacré à l'Éternel est un fils de Dieu, alors il est un adorateur.
Et ici, nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson du chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs de chantre ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. Mwana moto te po akosangai abongwani pe